Bote pe boyi balamu na banso bojili baku ya kolanda Info 15 magazine ya proximité pe ya visibilité oyo bongo esimbi actualité ya République démocratique du Congo. Tika to fond l'édition ya mokola lelo pona ko sabino ke mokonzi ya mboka garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebaki bongo na kotambola na bekol pona kolandela niveau ya enseignement pe gratuité lolenge ezali kokumba mela avec impact na idéologie bolanda reportage ya magazine Info 15. Ndenge kaka balobaka soki olingi oboma éducation lona banzete kasi soki olingi éducation evanda tonga ba école pona avenir ya bana ezala assuré. Mokolo ya lundi le 16 septembre 2024 yemoko le garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo inde tina commune ya Kalamu na EP Kamina D o ezalaki réhabilité avec impact pe idéologie na vision na ye ya gratuité de l'enseignement. Mokonza mboka komaki wana epesaki esengo bozwana na ambiance ndenge population bayambaki. Kokota na ye na kati bana oyo pe ba enseignant batondisa makina esengo po bana nyonso soki bamoni papa esengo ezalaka bomona ndenge ambiance erenyaki pe mokonza mboka ayebi kobeta sete kosolana ba enseignant pour na éducation pe avenir ya bana ya Congo polobi Congo ezala meilleur. Kolongo na ye na EP Kamina D o ezomaki bongo na commune ya Kalamu mokonza mboka akendaki inde kino na Kanchaj epai wapi bayebaki na ko réhabiliter lisusu EP1 top EP2 pour na éducation ya bana ya basoda azalaki na esengo komona ndenge mokonza mboka azali ko veiller na éducation kaka na bana ya ba civil te pe na bana ya ba militaire oyo babatelaka ekolo pe mboka na biso esengo ezalaki yo rendez-vous po boyende ezalaka mukonza mboka muku ntombolo fachi beton gratuité enseignement eza assuré pe prime to pe salaire ya ba enseignant et pe samaki po modo de DG pe samaki na vision ya fachi tozana gratuité enseignement pe prime pe salaire ya ba enseignant eza ko salema kitoko. Mokolo ya lundi le 16 septembre 2024 ndezalaki rentrée parlementaire na République démocratique du Congo le deux chambres bavandaki avec impact na idéologie pour natino Italie la République démocratique du Congo reportage ya magazine Info 15. Eyinaki mabe mokolo ya lundi le 16 septembre 2024 kuna epai wapi le deux chambres bavandaki avec impact na idéologie ezalaki nde bongo rentrée parlementaire pona koluka intérêt ya ba congolais pe ya ba congolaises nyonso kasi pona bino esengeli bo simba pe bo baete babetaki masolo ebele parce que rentrée parlementaire topé session en septembre kino décembre ezali oyo esimbi makambo ebele lokola sécurité gratuité ya enseignement et puis gratuité ya maternité pe koyeba ko instaurer sécurité est ya Congo pe na République démocratique du Congo mobimba kasi sengeli bo simba pe ba lisusu ete président Vital Kamerhe azalaki na pointe Sama Lukonde azalaki na pointe pe lisusu la première ministre Mama Judith Suminwa azalaki wana na quelques membres ya gouvernement na ye na ba sénateur na ba député toujours na boule pe na système ya fachi beton pour na koluka émergence ya République démocratique du Congo. Mwana Congo yeba ete mikolo yo député monie na ndaku na balabala na fief bengana ye yebisa ete place na yo ezali kuna na parlement pour na koluka bolamu na biso ba électeur. Likambo ya molili na commune ya Kasavubu na ville province ya Kinshasa na avenue Fox population azali kolela po éclairage public nyonso basalaki ekufi nango etie bango na insécurité bolanda na reportage ya Iris Toto. Ezali na commune ya Kasavubu na balabala force publique oyo ekenda sango précisément na direction ya Gambela population bazali kolela po degré ya molili eza kote wana na butu na yebite na benga yango nini po eza plus que mon obscurité bino moko botala atali felo kutu ezalaka boyete molili oyo ekoma ko faciliter bato ba moto oyo miyibi po ba operaka bien na ko botola ba mamba sac ba téléphone pe lisusu ba krima ba profitaka na molili po na ko kotela bato ba maison pe ba pharmacie bino moko bokeloko
butuso eleki bata moto mususu ya mabe baleka kobotola bamama basaki kosala bato mabe yango tozolinga mwinde eza force na Gambela eza molili makasi na direction Gambela vers force éclairage public eza te bacrime ezosalema mpa bata moto kobotola bato biloko basaki même biso bata bamaison tozobanga baminde ya nzela bapesaki mbongo tozomona kote mosusu ezopela mais kote ya Kasavubu force Gambela ezopela te tozomona bakipe biso te donc biso toza na Congo te bien toluka tata mosusu oyo ya kosunga biso ye nde tata toyebi bana bakolela papa solution munene ko bimela papa Daniel Bumba na beleli yo gouverneur ya ville ya Kinshasa bwaka lisu na avenue force publique po ezali balabala oyo ekenda sango na mokili mobimba po na ndenge bahonora bancien combattant oyo babundela mboka soki otie éclairage public kote oyo ekozala malamu makasi kasi soki obeti kara milelo na milelo ekokontinue na avenue force publique match oyo eza mabe makasi. Tokende bongo na province ya Congo central et pas wapi directeur de cabinet adjoint ya Fachi Beton Mukwantombolo André Wameso a peselaki avec impact na idéologie kuna na Kamba kasi ba kompanaki ba notable pe ba membre ya UDPS ba peselaki na magazine Info 15. Vraiment to moni akei moko non to mona ngote et puis respect oyo mbuta Wameso za nango pour na Congo central peu pour na église kimbangiste eza su ya koloba boete parce que atiki ba misala nyonso za nango belé aye ko répondre na invitation azaki nango ya papa Simon Kimbangu Kiangali totondi botondi totundi to esengi na yebiso bana Congo central biso jeunesse Congo to sengi toujours na mbuta Wameso acha toujours regard na Congo central parce que hier azali bénédiction oyo nzamba tindeli biso. Effectivement, c'est un grand leader. Azana non seulement un grand leader, mais Azana un cadre. Et puis leader, il y a Congo central. Et puis yomo yibi ninge batu babenga gane bapesa ki responsabilité azali porte-parole ya balobelinios ya Congo. Donc on pouvait que l'accompagner na ba activité na zo sala ko accompagner et puis ko landa. Voilà raison na biso ya jeunesse ya babena Congo. Awa na kati ya Nkamba. Merci beaucoup. Le Luzalaki mokolo ya 137e anniversaire. Il y a un grand prophète, il y a Baïno et Seigneur qui n'a biso to ya ko accompagner leader monene ya biso ya Congo central. Na kombo ya excellence André Wameso et yango jeunesse oyo biso to représenter to yaki awa alors to profiter pe na occasion na kosenga na jeunesse nyonso surtout ya Mbanzangungu pe ya Congo central ba na ko honora katango nyonso surtout oya biso grand prophète ya baindo prophète Simon Kimbangu. Bon na soutenaka mbuta André Wameso parce que na découvrir la valeur oyo zakati na ye il est d'abord sage yango na benga kaye sagesse Congo. Parce que en dehors de ça, on a découvert la matière où il y a quatre naïe, naza flatté, il y a cause à la pimbe naïe parce que un jour jeunesse ou votre simananga, tous ont les mêmes exemples où tout le monde n'a mbuta na biso Wameso. Mbuta lolo Wameso et l'autre qu'on a félicité à Liboso, azali rassemblé, azala la politique moko oizo sengake tout simana, ne ba lobi na ki Congo mika miambwa, le ki la kumosi, vumbuki la kumosi. Le autre a 137e anniversaire, il y a papa Simon Kimbangu Oyo, azali prophète noir, topé sa respect mingi. Le coordonnateur du mouvement citoyen Mweteti, les vrais. Donc, c'est un makasi pour tout d'abord, c'est ma toute première fois, namona o namoni lelo grâce excellence André Kwalolo Wameso, to koti place oyo, batu belé na mokilo na bakotati, coup de chapeau d'abord par mokonzi. Excellence Wameso, merci pour ça rassembler au Lingarabale qui au Lingaraba nous sangsa batunion en plus aux alliés porte-parole ya Benin Congo. Tokomi na rubrique na bino bolingaka mingi o tobengaka na kombo ya Funda Bango et pas ya Fachi Beton Mukwantombolo. Na gouverneur de la ville. Asalini. Tout le monde a écouté. Avant mon a écouté bana bani. Ata ya malonga ku tout le monde a écouté za écouté. Gouverneur de la ville. Comment est-ce gouverneur? Na écouté. Nazo Funda gouverneur de la ville parce que mitro ya hôtel de ville bakoti ici détournement na kati ba détourner fulu et boti dégâts
ndaku ya bato bukani lupango ya bato bebi détournement ekoti na makambo ya fulu. Wana erataka te vidéo du jour na biso avec Nathan Biayi bolanda pe boko seka bokelengia. Sika o nino ko sala bojo bani. Nazana champ de tir. Même les bomango basura et donc champ de tir. Mpo sala nini action na nani. Na ko tuna yo action na nani. Pauvre yo. Mpe e ya mbala suka. Mawa. Wapi makolo kakato, wapi makolo kwa kubeti la zido. Angai mawa. Oyo kini makolo wana soni te. Bose, oli service, bose bele na porte, boye bina na sana fungula. Bose obeta toro, boye bita mwana nga ampo lali, suka lali kifene ya. Bali ngare ba kyo lugamba oye ponja nini. Yo no ko le ndungu za wapi. Oyo beta ngamba tele, ndeo bota ngai. Oyo matanga tasho hero. Pauvre, ndiri yo sana mbo. Suku sana mbo ninge kuya. Vadio. Mandika pe batériel. Koli boyiko. Azu yape pauvre. Ayepe abeti kakatu pa aya abungisi. Pembine yo nyama. Yakana niko lance rocket sikol. Kuma. Ezaou. On se fait distraire public. Bimat. Ngana Sylvie. Ou bien ngai ou bien yo. Tala ndenge bo seki kuna bo katani elinga kolakise te. To komi na suka ya magazine na biso ya mokola lelo. To tombeli bino pokwa malamu pe botika la brancher na ba chaîne partenaire pour na kolandaka magazine ya proximité pe ya visibilité Info 15 RDC.